Mbote bandeko na ngai ya Facebook naza na esengo kozala parmi bino na ntongo ya lelo. J'espère que bozalaki na weekend ya malamu et que semaine ya sika esili kobanda. Nzambe ayeba na kopambola yango mpona bino, ayeba na kopesa bino baposa ya mitema na bino. Lelo tokoya kolobela likambo etali Galate 5 verset 14. Na Galate 5 verset 14 elobi na biso tolinga baninga na biso ndenge tomilingaka biso moko. Alors lelo question nange ezali boye, motondo nange ezali boye. Est-ce que ndeko na ngai omilingaka ntango lamukaka na ntongo mitali olobiki ya solo nzambe napesi merci mpo okeli ngai oyo naza lelo? Est-ce que tozwaka ntango kosenga nzambe merci mpona oyo azosala mpona biso, mpona oyo asali na kati na biso, te mpona oyo apesi biso en tant que bato? Ezali vraiment na motuya komilinga. Ntango milingi okopesa kaka oyo oza nango na baninga. Ntango yo milingi te eza pasi olinga moninga na yo, eza pe pasi olinga nzambe oyo oza komona te. Ntango yo olingi biloko eza nango, tolingi ndako na yo te, olingi esika na yo te, olingi mboka na yo te, ozomona ke kolinga mboka ya moninga, okozala bien epai ya moninga. Bandeko na ngai, lokuta mabe, soki tomilingi te ezali pasi tolinga baninga. Ndenge moko tozomona na bamboka oyo tozali, balingi mboka na bango bazosala en sorte ke ezala kitoko, ezala malamu. Biso loka tolingi ya biso te tozobebisa, tozomona kaka ke il faut tobuka, il faut tosala makambo nyonso mabe mpona nini mpo bolingo ezali te. Mpe ntango tozokende epai ya baninga mpe tozomema même comportement wana. Alors ezali important toyeba na komilinga, kolinga oyo nzambe apesi biso. Alors soki tolingi yango tokozala na esengo mpona moninga, mpe tokoyeba kosenga merci na nzambe mpe kobongisa susu koleka oyo apesi biso. Tika ete bozala na kimia, tomonani susu lobi na ntongo. Nzambe apambola bino.